Sidolé Mbongo, nana zo tuna yo, nana zo bundisa gratuité des enseignements de base. Oyo fati alobaki ke bana batango orphelin. Regret atiki ba peuple congolais orphelin na moment où yazo bundela bango po social ko malamu. Soki bazali balingi politique baya bazala ba député bakoma ba ministre soki balingi batika ba sala makambo ya église bakangama bataya batu loba ya ndambe Kadila banda olia na mosengo me amona na matanga te pona nini botunela ngaye. Est-ce que bolingo oyo bango bateyaka na ba église est-ce que bazo appliquer yango na population? Beau s'abonner et puis écoute Zalamalamu. Mbotendego, oui bonjour. Tomoni bino bela wana tosa na matanga. Mais tomoni ka boso ganga ka eza nini? Bon, na yo pour rendre hommage na cardinal Mosengo. Na pour rendre hommage parce que cardinal la biso to se faire na musala oya sala ya bien. Malgré eloko zo ka musangai, bato bazo la ke bazo ba congolais. Comme si président à 18 ans. Il est préparé à un hommage parce que c'était citoyen congolais. Maintenant, on a été. Et là, on est passé à Moana. Et comment on va marquer là? On va gagner un seul. L'accès de l'objet, on a ce beau gagner. Bon, tu sais quand tu as dit parce que tout le monde va se la demi ya mandat Fati. Ah si, mais Nathan va s'appliquer état de droit tout le monde sous comme ce qu'on a moins discipline et puis balongoli bango na ba misala na sala ya kotracasser biso ko yina biso bon souvenir ni yango za nango pona cardinal. Bon souvenir na za nango bon izaka na mutema. Ah izaka na mutema aza papa moko boya sali musala un peu mwana un peu limemia. Mbote ndeko mbote papa toye awa toza na palais du peuple na obsèque ya cardinal Mosengo tokuti yo toyeba sentiment no eza nini tango ozomona obsèque obo ya liboso sentiment oyo nakoko yebisa yo ezali ate toza na sentiment ya koya pour rendre hommage dernier hommage na cardinal Mosengo nde omoni totondi awa yo oyoko rendre ozana donto ba ozana sentiment tristesse ya mawa yango oyoko rendre cardinal hommage sikoyo souvenir ni nango yo ozana nango particulier pour na cardinal. Merci beaucoup ndeko naza congolais nazo loba en tant que congolais pour na ngai naza na souvenir mon côté oyo nakoki kozala nango na ndeko ya kufi parce que ndeko ya za numéro 1 ya église catholique na Congo tozotala ya liboso ba école na bango bafutisaka combien est-ce que bolingo oyo bango bateyaka na ba église
est-ce que bazo appliquer yango na population ou bien bolingo eza na monoko ba hôpital na bango bafutisaka combien est-ce que bolingo batelemaka na cher bazoloba wana est-ce que basalelaka yango na population ou bien bolingo ezala kaka mpo na bango et mpo na ngai liwa esalaka motu nyonso pasi parce que ata ngai mpe nakokufa mais mpo na likambo moko oyo ngai nakozala nango neti souvenir oyo ndeko cardinal atiki eza te mpo na ngai en tant que congolais d'origine nalobi boye bazali parmi bato oyo basepelaka te mboka na biso et avancer. Église catholique a milité makasi abunda makasi pour que ndeko Joseph Kabila akende régime ya kala au peuple banda oyo elinga te bon ezali te ke babundaki po régime ekende soki babundaki po ekende ndeko akendaki kosala anniversaire ya 50 ans ya Joseph Kabila oyo nini ezolakisaka bango basepelaki akende ezalaki politique na bango ya lokuta oyo babanda koaplike soki ezalaki ke akende ntango Faci aye na pouvoir est-ce que katolike basepelaki soki bato bakufaki na Congo eza katolike te soki lelo makambo ezotambola bien te eza katolike te soki lelo Faci alobi ke bana batango fele alobi mpona biso babola bato oyo totala naza montage je suis enfant bakokotanga ndenge nini président de la république alobi ke bana batanga ofele po asunga ngai mpe mutu nazalaka na mbongo te sikoyo bango banani bazobundisa gratuité des enseignements de base awa nazoyoka na discours ya papa numéro 1 oyo atikali ambongo azobamba mabanga na président de la république tunela ngai congolais sidole ya mbongo ngai nazotuna yo nani azobundisa gratuité des enseignements de base oyo Faci alobaki ke bana batango ofele po biso babola bazotambola na moto totangisa message yango oloba mpona bato ya katolike bayo bachange soki bazali balingi politique baya bazala badepute bakoma baministre soki balingi batika basala makambo ya eglise bakangama bataya bato liloba ya nzambe mais ntango bande kobundisa ndeko Kabila bazalaki bien lelo bazokritike Félix ekoyi mabe bakritikaka mutu bakritike na mabe nini oyo asali parce que biso nanu tomoni mabe te Kabila fait 18 ans Félix asali 2 ans 2 ans oyo asali wana tozomona makambo ebele eza kochange tozomona liberté na kati liberté ya population liberté ya expression oui tozomona liberté omona makambo eza bien bango nde bato bazotia kala biso peuple tosepela te toyebi politike na bino boyeba biso tosima ya Faci beton tokotika ye te toza na ye ntina suka bino batu bazobundisa Faci boyeba ke biso tozoyeba bino toza peuple ya kala te biso tofongoli miso na biso tokobundisa bino Siligi kapolo bapo ya siligi ke sali o motema pasi ya obeta asiligi ba on controverse ça asiligi ni eza problème que mtibalo ba fayulu azali fayulu ayena ota donc yenda dolo ba fayulu aza isido ekoyi mamba fayulu abo e matanga to mamba fayulu biso to yi matanga ati ya donc président biso Momo ndenge elegela fayulu motema yesale motema pasi ndenge président saliko yango toloba eno totia politique te biso toye matanga makambo politique totikela bapoliticien awa eza makambo awa eza makambo matanga botala ambiance eza awa
Congolité, des pères et de la mère. Soza juif, soza angolais. Ah, toza mama matanga Congolité. Congolité papa. Toza na matanga. Congolité. Olandi beton. Beton aza awa. Biso le Mosengo. Biso. Kadi la banda olia na Mosengo mais amona na matanga te pona nini botunela ngai. Mais même chose à voyage. Azali Azo préparer collation. Auto si sa classe habilité docteur. Azali. Amote wa beti na liwa azoti na moninga wa banda olia na eto motoba. Ouais biso mona ye. Kabila chitombo na ye. Nazali sango d'abord l'église catholique libérale. Nazali accompagné Monseigneur Nangai Yeyo, l'église catholique libérale. Monseigneur Jean-Marie. Alors, tu es parce que tu es catholique. Catholique pas batté parce que est la catholique romaine, est la libérale, basali comme grand sœur na petit sœur. Alors, et là que marqué du soni. Namoué, oyo Monseigneur Laurent Cardinal Ezali Mokolo Yambo épiscope président Abiso ayaga pana ko sala sac ya épiscope Yambo Congo Monseigneur Jean-Marie Talatala évêque église catholique libérale Monseigneur Mosengo Pasinia atindaka chancelier na yepona na message ya encouragement et félicitations na nouvelle évêque élu église catholique libérale. Voilà souvenir à Yam. Comment nous tangi va souvenir ya malamu? Est-ce que aux an regret moko na liwa tata cardinal? Est-ce que regret nos anini pour la marche église catholique na niveau ya étendu à RDC Mobimbo? Oui, c'était l'eau. Au moni ba évêque basani wa kufi o continuer. Et sali mokano ya Zambe. Et puis à kufité, à sali transition. À zo mo atata yeba biloko wana. Alors regret
atiki bapeuple congolais orphelin na moment oyo azobundela bango mpo social ekoma malamu boyebi malamu ke mboka Congo mwa groupe oyoki na sermon ya cardinal mwa groupe ya bato basala mwa lingonga mpo bavivre malamu benjustice kobotola biloko ya bato nga moko soki nazali miso makasi te na bana classe na échangeur mbele bato makasi babotoleli biso banda wa classe na terrain ya do petit donc vous comprenez que il y a mutu moko na attention particulière donc tozo signalé yo ndo za promoteur ya école do petit nazali promoteur école do petit nazali vicaire général église catholique libérale n'est-ce pas yango nasali toyaki na mpona kokabola mawa tozali marqué na liwa na ye